Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Na uta Angola na kilandaka mobile na Angola. Tanto yoko zonga atiki nga na niva kikwiti. Aina Kinshasa ayiko soma mutuka. Tango yoko soma mutuka akoti ba ambiance ebi mo mbele bazala. Akoti na ba ambiance papa. Akuta na fimoko ayebisie mwasi nanga kufa. Na kobala yo kwa. Ndo aboma yo sans kutu yo kufa na yo. Sans kutu na kufa. Tango esalemi bongo nga na yeko landa yeko na retirer po yaki pe na oyanga mbongo. Tana komi ala Kinshasa. Moye za tozonga kende kozwa bana kabosa nini? Boya to vanda awa. Kozonga na kezwa bana na zonga a présenter nga ba voisine moko. Moni bato tozakoza na bango antuka basunga mingi. Talaka oza mwasi ndeko na Nadej. Mutu asungi mobali na yo. Est-ce que yo kozala ne kanda? To kosunga ete. Quand on a épé la mimi biloko na mimaki na pesa bango malheureusement tozana ngo. Elekelanga. Et comme ils malheureusement tozana ngo. Mais comme on a musuma na Nadej so bofandi bando boka ba jeton, bando loba, bazo finga, na so comprendre ete. On comprend tout mobile mais na comprendre ate. Sur sa jeton ezalaka nini? Oui, mon bel aligné déjà ngambo wana pa bo mamoto. Mais basi bolinga kolanda ka bongo est-ce que ça problème te. Mais muko musuma na mosa na sopela nga mai. Yati. So ezaki moto mbele lelo poko yebelo na te. Tellement école katene la pas katene to za zala ezana na ba source. Ezana na ba source tango mbule beti mai komi ko bota na kati ndako. E koti na ndako to pepi mais e komi ko bota. Na longoli bana mibale ndeko tika papa ba bukilo na ngala bosobolo na tikali na mwana moko ya liboso. Lokola ba dre ko yaki na kati ya mai na yebise tikala awa na la keluka mai na ko passer badra. Tawo na keluka mai pour na ko passer badra na ko maman na zepsa na oh mama yaya fulani akomi bien. Tala kutakoti na ndako na biso yeko zwa mai. Era bonzambe pa ko socialiser la kiti. Na trouva que normal. Taka biso basi na aye ko bondela nga. Nzoka na ko bondela nga te aye ko sa action na ya ko bomanga. Akota na ndako na nga jeudi. Vendredi on a tiré la sous mbongo te papa bango c'est à 4 mois na mwande. Vendredi na lobi na ke de papa na biso ba pesa ngai ba luka na biso moi quelque chose à coller. Tana ko papa fièvre ko isaki na kuna. Na biloko ba pesa nga na ndako na biso. Papa na lamba kango te. Mana deje na komi na ndako na komo sentir lokwa bazobetanga. Na o sentir neti film moko ba bazobetanga impossible mais vrai. Tongo en tout cas na kokaboité. Na kene l'hôpital. Ezali na centre moko place na ngambo na biso na kei. Na koma kuna efeba toninga o. Tension na état oyo obela kala. Ngabite fièvre tungisinga ka lobité. Bon fièvre tungiso ka lobby. Tension à niveau oyo. Bata la tension combien 4. Babani kozongisa ngamai. Quand babani kozongisa ngamai, babani kozongisa ngamai, to komi vers ba 19h, balongoli mai. Na lali. Na yoka na fenêtre mto benganga. Mama jolie, nandimi. Oyaka. Ndabi nazoka bien te. Yokota. Oyo yaka. Ndabi nazoka bien te, naza l'hôpital. Nazoka bien te, oyo yaka. Nabimi. Muto benga kinga zaki mwa mwasi. Mais tango na bimi na komi na porte hôpital na porte centre wana infirmière za soigner nga tuninga o. Yo tension eza bien te. OK wapi? Na la poser question lingi na kufa. Kaso mto benga kinga. Zonga. Tanga yipsinga na zonga. Ko baluka na zo baluka eloko asukonga na yebaki na sentir muta betting a double. Taba betting a double na kwei na sumbi na subi esili. Eza na mama moko ya Muswahili toza ko benga etate. Bisika za soki azali eza ngai joli oya sungaka na hôpital na centre na shaba eza ngai. Aya lobi oh mais mwana oyo banda to tindi ba kebenga papa ba mutu moko azoya te. Mwana so akufi. Mutu moko la tele uniforme te. Balobi bongo ngamba ya miso etamboli.
selon nga nazolela bato bazoyokanga nzoka nde oyo nazoloba bato bazoyokanga te mutu moko te azocomprendre onga nazoloba monoko na nga mpe ezobouge te me ngamo bisika naza nazosentir ke nazoloba nazolela nase akoma wana esalinga lokola ndoto to mobembo moko boye nakei nakomi na kati ya mboka moko nakuti camarade ya mama na nga akufa kala ava mama na ngai bandeko na nga mpe bayebi ye mama badide kitenge ntango nakomi kuna nakekuta ye nakuti ye pondu eza na moto ezotoka azobakisa fama sangu ese mama esanga fufu nalia nasali 3 semaines naliaka te ebisinga te mama na bino akendaki koteya mama na bino aza te nga so napesi oyo biloko kolia mama na bino akosepela te nga bia mama asepela te ndenge nini nasali 3 semaines naliaka te naye kotala ye akosilika te pesa na biloko nalia leta atie mai atoki pondo atielinga na sani atielinga fufu atie mai mpona gunzama nasokola maboko na sentir moto abetinga na mokongo mama na liege ntango na baluki natala boye mama na ngai asimbi nzete maboko mibale atuna nga nake mpona yamba ye koyemba nga te ezonga kuna yo ekosala nini awa nini yo ekosala awa ngabi ozotuna ngai na ye kosala nini ngam na ye wana yo za na koma ngai koto naza na koma yo ozotuna ngai nini na ye kosala awa ye ngai na ye kotala yo ozotuna ngai lo na ye kosala mpona nini okoyamba nga na ntomema nga na ndako na yo ayebisi nga naza na ndako nga na mema yo te bongo bana na yo bongo famille wana eza kuna zonga toni osana edeba tanto osana edeba azotindika nga nakotaki na kati ya lupango wana papa mama na de na mboka wana ezaki na clôture te mais ntango azobimisa nga mboka ekomi na clôture portail ekomi oyo lokola ascenseur ntango atindika nga na bini libanda ye atikali na kati na hôpital bisika nazalaki na ningani soki nakangaki miso na nga boye naofungola yango te ofongola oza na difficulté ofungola te oza na difficulté okoma préféré nokanga no miso même kokanga oza kaka na pasi même kofungola oza kaka na pasi nazokoka eloko te miso oyo ezomona so bien te lumière oyo nakomona yango te nazomona flou ya kosakana te mpo namona motu vraiment eza problème nasali 2 jours na ndako 3e jour mama na ngai ye ntango aye ezalaka 12h bana bauti classe ntango akomi avandi ntango atoke nga na ndimi wi mwana nga soki alobi yoka liboma nzoka yo ozoimona nga nazomona makambo mwana nga soki alobi yoka liboma azondima bo ozondima nani aza kuna oyo ozondima ye asalinga boye navandi kimia asali boye bana nyonso asali nini babimi libanda natikali kaka nga moko na ye tobandi kosolola ayebisi nga mobali oza na ye aza mobali te bovanda na ye te akobatela mpe bana oyo te nazopesa yo richesse oyo ekozala lobi na yo akomi banzete ayaki na banzete na maboko akomi ozokoma azotika ndenge akosalela yango nzete oyo eza mpona maladi songolo okosalela yango boye donc na nzete moko olakisa ata de sorte akosalela yango akomi esili ntango ekosalema bongo adisparaître atelemi neti na kwembo ye adisparaître banzete mpe edisparaître natikali kaka na nini na papier Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement
Na clinique Misunga, Bajali Bino, wifi a opélé surtout que bazali na internet au début. Donc soki ndeko na yo avali kobela, olingi oyeba état de santé na ye, okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolike Misunga, yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga ta santé c'est gagné. Alors la clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est Kembe ezali ezate Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote na balandi nyonso ya chez Biso Télévision, bino bae bozwami partout dans le monde. Restez toujours connectés sur nos antennes. Nayebi ke bozalara jamais de ces Nadège Kimana, autrement dit, la calculatrice de la presse congolaise. Makambo eza. So moninga na ese makambo eza, n'est-ce pas Dinish Mosolo, Jonathan Mukadi, makambo ezali. Tolo ba ke makambo eza, makambo eza. Deuxième partie ya témoignage oyo. Tobana na témoignage oyo mais aussi sakate na ebisaka bino na yambaka maman na biso Ginette comme on ezaka vraiment maman jolie mais babenga ke kaka maman Ginette Vimbisa. Alors tozalaki na ye tolobaki côté wana ezaki mingi ba papa. Tolobela mingi ba papa. Bongo lelo tolobela pe ka ba papa mais tokobakisa pe ba maman parce que ba maman babenganga trop. Mais likambo nini ozolobela ka ba papa e bongo biso yo zape mwasi okolobela biso te pourquoi. Donc maman na biso azawana asambelaka ayebi kobanga nzambe et puis tolanda na yeso tolobi to sala rétrospective ya émission wana bokomona ke eza balakisa ye yango tanga komaka aveugle et puis ayekola makambo ebele à travers maman na bango oya ya kobimela ye ko expliquer ba makambo wana nyonso na olinga pete nazalaka na maloba. Jonathan Mukadi soko fungolela biso déjà bazwa pe maman tozana maman na biso na benga ke mingi ma maman chérie na benga ke mingi maman Ginette Vimbisa bango makambo ezali awa TV mo batebele bosanga la po TV comme kitoko vraiment na bato bazolanda biso na libanda ya mboka. Bonjour maman nanga. Bonjour maman Nadège Nzete Mbinzo. Baba kisenga so Nzete Mbinzo. Na yo kate Nzete Mbinzo parce que Mbinzo nyonso ezali. Okozwa koli na Nzete Mbinzo. Okozwa bapapio na Nzete Mbinzo. Okozwa pe Nzete konika na mino kaka na Nzete Mbinzo. Okolamba pe kaka na Nzete Mbinzo. Okobuka pe Mbinzo kaka na Nzete wana moko. Trop fort hein. Ah, Nzete Mbinzo. La calculatrice Nzete Mbinzo. Oui.
nzete wana okendaka na ciel mukaka baliaka ngaka oyoka nzete mbinzo mpe bato baliaka yango ebele ezalaka vraiment na protéine makasi. Alors mama bato nyonso balingaka oyo bazolanda bamoni oyo déjà tv komi elengi parce que tv moko bato ebele okoyebisa bango nini? Bon na ye susu lelo kolakisa bango susu biloko ya sika oyo nalakisaki bango te po biloko eza ebele nakosisa yango na mbala moko te dona banda kolakisa bango ndambu te tokokoma na suka ya masolo to ya banzete na ngai na bato balanda yo te oyo bazocomprendre te. Est-ce que moyen eza te oyo explike biso ekomelaki yo ndenge nini mpona bapeso mayele oyo mutu alakisaki yo yango to olalaki na ndoto nzambe arevele yo yango to mpe ndenge nini? Parce que eza na bato baba amen première partie totalaki yango mpenza malamu te toyemba moko mona on a deuxième partie le temps alukaka émission on a peut-être azozwa azomona yango te omeka kana ko expliquer bato balingi bayeba vraiment avant to fungola to meka ko pesa biso explication mo ya ba oyo ezali apo makambo eza babo pikiliki babo kundu wa nzoto. Merci mama Nadège nzete mbinzo pona zwa banzete oyo na saki effort moko te nalalaki pete na lamuki na lobike il faut na sala bokoko te nauta Angola nakilandaka mobile na ngana Angola tanto yoko zonga atiki ngana niva kikwiti aina Kinshasa ayiko soma mutuka tango yoko soma mutuka akoti bambiance ebi mo mbiwa lile bazala akoti na bambiance papa akuta na fi moko ayebisie mwasi nanga kufa nakobala yo kwa ndo aboma yo sans kutu yo kufa na yo sans kutu na kufa tango esalemi bongo ngana yeko landa yepo na retirer po ayaki pena oyanga mbongo tana komi ala Kinshasa moye za to zonga kende kozwa bana kabosa nini boya to vanda awa kozonga na kezwa bana na zonga a présenter nga ba voisine moko moni bato toza kozana na bango ntuka basunga mingi talaka oza mwasi ndeko na Nadège mutu asungi mobali na yo est-ce que yo kozala ne kanda to kosunga ete on a épé la mimi biloko na mimaki na pesa bango malheureusement toza nango elekelanga ekobiso malheureusement toza nango nokomona ngo musuma na deso bofandi bando boka ba jeton bando loba bazofinga nazo comprendre te okobiso tu mobile ni na comprendre te sur sa jeton ezalaka nini oui mobile so aligné déjà ngambo wana pa boma moto bino basi bolinga kolanda ka bongo est-ce que ça problème te mais mukomusuma na mwasa na sopelanga mal yati so ezaki moto mbele lelo pe koyebelo nanga te tosamba pena mwana mwasi wana tina commune ya Ngiringiri parce que tozaza na Ngiringiri eko salima mbule betaka makasi mbule sala 5 jours ezobeta tellement école katene la lepa katene tozaza la ezana na ba source ezana na ba source tango mbule beti mai komi kobota na kati ya ndako ekoti na ndako to pepi mais ekomi kobota na longoli bana mibale ndeko tika bapa babukilo na ngala bosobolo na tikali na mwana moko ya liboso lokola badre ko yaki na kati ya mai na yebise tikala awa na la keluka mai na ko passer badra tawo na keluka mai pour ko passer badra na ko mama na zebsanga oh mama yaya fulani akomi bien tala ko takoti na ndako na biso yeko zwa mai era bonzambe pa ko sosoniza la kiti na trouva ki en normal taka biso basi na aye ko bondela nga nzoka na ko bondela nga te aye ko sa action na ya ko bomanga akota na ndako nga jeudi vendredi kona tikala suna mbongo te papa bango asali ya 4 mois na mwanda vendredi na lobi na ke de papa na biso ba pesa ngai baluka na biso moi quelque chose à kolia tana ko papa fièvre ko isaki na kuna na biloko ba pesa nga na ndako na biso papa na lamba kango te mana deje na komi na ndako na komo sentir lokwa bazobetanga na sentir neti film moko ba bazobetanga impossible mais vrai donc en tout cas na kokaboite na kene l'hôpital ezali na centre moko place na ngambo na biso na kei na koma kuna efeba tuninga o tension na état oyo obela kala ngabite fièvre tungisinga ka lobby te bon fièvre tungiso ka lobby tension na niveau oyo bata la tension combien 4 babani kozongisa ngamai ta babani kozongisa ngamai babani kozongisa ngamai
tokomi vers ba 19h balongoli mai nalali nayoka na fenêtre moto abenganga mama jolie nandimi oyaka ndabi nazoka bien te yokota oyo yaka ndabi nazoka bien te naza na hôpital nazoka bien te oyo yaka nabimi moto abengaki nga azaki mwa mwasi mais ntango nabimi nakomi na porte hôpital na porte centre wana infirmier aza soigner nga tuni nga o yo tension eza bien te oke wapi nga na pose question lingi nakufa kasi oyo tobengaki nga zonga ntango ayebisi nga na zonga kobaluka nazobaluka eloko asuko nga nayebaki na sentir moto abeti nga double ntango babeti nga double nakwei nasumbi nasubi esili nande batombola nga batiaki nga na hôpital na mbeto nayebi lisusu te nasali na koma pendant 3 semaines waka na kati ya koma naza na kati ya koma so ezali na moma lelo mbele bakundanga peut-être parce que natikali na pema mokie mais soki moto aye nayokala na nga nyonso mais miso ya nga nazoka neti motu bakangi nga monoko na osanti lokola ke bafini moyen naloba eza te mais nyonso bato bazokota bazoloba nazoyoka ezali na mama moko ya moswahili toza kobenga ye tate bisika aza soki azali eza ngai joli oyo asungaka na hôpital na centre na shaba eza ngai aye alobi oh mais mwana oyo banda totindi bakebenga papa bango moto moko azoya te mwana so akufi moto moko alatela uniforme te balobi bongo ngamba ya miso etamboli selo nga nazolela bato bazoyoka nga nzoka nde oyo nazoloba bato bazoyoka nga te motu moko te azokomprendre onga nazoloba monoko na nga mpe ezobouge te me ngamo bisika naza nazosentir ke nazoloba nazolela na se akoma wana esali nga lokola ndoto to mobembo moko boye nakei nakomi na kati ya mboka moko nakuti camarade ya mama na nga akufa kala ava mama na ngai bandeko na nga mpe bayebi ye mama badide kitenge ntango nakomi kuna nake kuta ye nakuti ye pondu eza na moto ezotoka azobakisa fama sangu ese mama esanga fufu nalia nasali 3 semaines naliaka te ebisi nga te mama na bino akendaki koteya mama na bino aza te nga so napesi oyo biloko kolia mama na bino akosepela te nga bia mama asepela te ndenge nini nasali 3 semaines naliaka te naye kotala ye akosilika te pesa na biloko nalia leta atie mai atoki pondu atielinga na sani atielinga fufu atie mai mpona gunzama nasokola maboko na sentir moto abetinga na mokongo mama na lege ntango na baluki natala boye mama na ngai asimbi nzete maboko mibale atuni nga nake mpona yamba ye koyemba nga te ezonga kuna yo ekosala nini awa nini yo ekosala wa ngabi ozotuna ngai na ekosala nini ngam na ngai koto naza na koma yo ozotuna ngai nini na ekosala awa mpe ngai na ekotala yo ozotuna ngai loko na ekosala mpona nini okoyamba nga na ntomema nga na ndako na yo ayebisi nga naza na ndako nga na omema yo te bongo bana na yo bongo famille wana eza kuna zonga toni osana edeba tanto osana edeba azotindika nga nakotaki na kati ya lupango wana papa mama na na mboka wana ezaki na clôture te mais ntango bazobimisa nga mboka ekomi na clôture portail ekomi oya lokola ascenseur ntango atindika nga na bini libanda ye atikali na kati na hôpital bisika nazalaki na ningani ntango na ningani nayoki babengi docteur ya kotala ningani ntango aye babandi kozongisanga soso mai esili bongo tokomi 12 heures neti ya lobi kaka na mbeto nde naza na ete ya malade miss oyo emonaka so malamu te mwana wana kozala témoin namona atanga asu te atanga te ntango esalemi bongo 12 heures mama na ngai ye na mbeto hôpital atoninga boni babi te naza mwa bien
makolo nazokoka konyata te miso nazomona te eza kosalema ndeni maana deje soki mama na nga présence na ye ekomi wana nga nakomi lokwa crampe okangami donc nakosolola na mutu lisu te naosolaka na ye masolo oyo azoloba yango nazoloba sikoyo bato baza pembe na nga baomona nakomi nini liboma wana ozolobaloba nazo bango baomona nazomilobela mais nazomilobela te nazosolola na ye premier jour ayebisi nga fo bima l'hôpital na pose question nakobima na hôpital ndenge nini nazomona te makolo nazokoka konyata te bongo hôpital oyo oyebisi nga nakobima nomia na façon nini nakotambola ndenge nini ayebisi nga soki docteur aye okobima tovandi manadege tokomi 21h kaka nde bainfirmier baya kotambola kotala kosala tour de salle baye bakomi na fiche na nga batomboli fiche na nga babandi kotala batayi bayebisi nga majaribu fo bima moto tozalaki nalobi o oyo akomi bien te akobima ndenge nini nga nayebisa etika nde balobi ke fo nabima nazobima donc pozwaki yango mabe te mpo déjà oyebaki mama déjà esaba bon makambo nyonso oyo aza koloba soki alobi ekoti na mutu na nga ya des fois ebunga ocomprendre nga nayebisi ndeko na nga bikomi tungisa te bongisa biloko tobima ntango nakomi na ndako lupango eningani munganga bimisa mutu pamba te moso bebimisi hôpital si akobika te mobenda aza mabe banda kenda na lelo moso bimisi hôpital tondimi te kakobika ntango esalemi bongo mama na dege nakomi na ndako soki nakangaki miso na nga boye naofungola yango te ofongola oza na difficulté ofungola te oza na difficulté okoma préféré nokanga no miso même kokanga oza kaka na pasi même kofungola oza kaka na pasi nazokoka eloko te miso oyo ezomona so bien te lumière oyo nakomona yango te nazomona flou ya kosakana te mpo namona motu vraiment eza problème nasali 2 jours na ndako 3e jour mama na ngai ye ntango aye ezalaka 12h bana bauti classe ntango akomi avandi ntango atoke nga na ndimi wi mwana nga suka alobi yoka liboma nzoka yo ozomona nga nazomona makambo mwana nga so alobi yoka liboma azondima bo ozondima nani aza kuna oyo ozondima ye asalinga boye navandi kimia asali boye bana nyonso asali nini babimi libanda natikali kaka nga moko na ye tobandi kosolola ayebisi nga mobali oza na ye aza mobali te bovanda na ye te akobatela mpe bana oyo te nazopesa yo richesse oyo ekozala lobi na yo akomi banzete ayaki na banzete na maboko akomi tozokoma azotika ndenge akosalela yango nzete oyo eza mpona maladi songolo okosalela yango boye donc na nzete moko akolakisa ata de sorte akosalela yango akomi esili ntango ekosalema bongo adisparaître atelemi neti na coin boye adisparaître banzete mpe edisparaître natikali kaka na nini na papier ntango etikali bongo esali su 2 jours aye kozonga ayebisi nga nakoya lisusu te mwende na ye boye naza mosala makasi nazosala nga nakoya lisusu te biloko natikeli yo yango oyo ekosunga na bana okotangisa bana okosomba mapango na biloko oyo ekosunga yo na bana na yo mana deje nazwaki yango simple ntango nakomi bien nabosani nyonso naza okipe susu te mais soki moto aye aza na malade nakozwa na nga pesa mbonaki esomba nzete nake nasombi nzete naye napesi ameli eza na papa moko chepela ndako na bango eza na avenue lisala na coin
soki azomona nga to akolanda nga ezanga majoli oyo aswaniaka yo na problème ya hémorroïde ya makasi mpe emema yo makambo ebele nakoloba na tvt ntango nazoswani papa wana basemeki na nga balobi nini aza makangu na nga ye ndeko na bango esakima na ye ndeko na bango akenda na ye mwanda siko bango bakoma loba nini omoni te aza makangu na ye kisi nini aswaniaka ye so kisi yango ekoma kosala lokwa asoni moboya so naosala moto nakoyaka na sombi nake nango nasangisi kaka napesi ye soki ameli mpe ayoki bien soki moto aye nakopesa ye naoki mpe te epesanga mbongo tosalanga boye naye kolongwa awa ye mobali azongi nalongwe awa tokeba Congo tokomi na bakongo na kipana na mpe kisi yango te tokomi kuna nde mobali akimi mpenza bien toza na bapa ya 3 mois nayebi ata kwe moko ya bakongo te atikali koyibanga biloko nyonso na mbongo na mayebo na mbinzo soki azotala émission oyo ayebi likambo na oloba eza ya solo soki aza na bomoi soki akufa nga mpe moye nayeba eza te mais soki azotala émission oyo sikoyo ya kotala ngo eza ya solo eza nga joli ntango esalemi bongo aye kozwa koyiba mbinzo 0 euro ya kima atika biso ya kolala na ndako ya kofutela nzoka nde garanti nyonso si asilisa totikali kuna bakolo ndaku babengani biso naza na mosala mosu ya kosala te nateki bilamba na bandi kosomba fufu nazwa koteka awa na bandi osoma nanu soya nazwa koteka apres nakongosoma fufu nazwa koteka banzete oyo okini ide na mutu nange ezalaki susu te nazalaki nango su na pense te na raisonnaki ata mokolo moko teke nga nakosimba su nzete to nakoteka nzete mais soki moto aye aleli nazoka boye moroide nalakisi ekazwa boye esala boye abiki mpe ekosunga yo abiki me nga moko mpo nasala yango naomona motina te nazoka esomba fufu naye koteka ana Kinshasa nasomi fufu naye koteka ana Kinshasa eye kosalemake nalongwa bakongo naye awa na Kinshasa tanaye na Kinshasa nakenda kosoma kafu na bakongo nayaka nango awa natiki fufu nakomaka esoma bilokos na Matadi nazo koteka awa na Kinshasa eye kosala mpenza ke bayibi nga mbo nakomi sikoyo par terre na ndambo natika na wateki su bilamba nakomaka esoma fufu na bakongo nazwa me ata somi manadege eloko moko mpenza eza te eye kosalema bakangi mwana nga batuta mwana nga na moto moto asambisa mwana na ngai ezali KKM ntango batuti mwana nga na moto ntango alobi ye mpe aza moto ya brital moto ya moto mpe brital moto ya moto afingi susu ngai epesi ekanda abeti makofi na monoko mashware mibale esa nini ebukani ntango mashware mibale ebukani bakangi ye na buna likambo na ezalaki mpe ya papa jésus asalaka na district ya funa na bundela likambo wana papa alobi ngai nakoka te parce que mwana oyo abukaki mashware aza na bavoka wana yebi na ngai na nde basambaka te manadege banda na botama ata mwana mwasi akende ofunda nga kuna nakoka na nga kosamba te parce que nayebi eloko na kosamba te so batuni nga alobi nayebi na ngai likambo nga na kosamba te nasamba na nga nanu te balongoli parquet pardon district aye parquet na bunde na parquet mbongo kutu nazalaki nango nyonso esili bavoka bakoma oyebisa ngai kobanga te atake prison akokende lelo lobi soki mbongo eza akobima mwana asali 14 jours na parquet na bamagistrat bakoma okamwa ese mama yo oza na kisi ndeni mwana asali 14 jours basala 14 jours te zela lelo nga funa kata likambo na yo po lelo tosilana na oloto mpe mingi tongo etani famille wana ye lisusu wana futa deja mbongo simbisa biso eloko lisusu eza na valeur ya $200 etikali po biso tozala sirke yo akwa kopesa mbongo nga mama naza su na mbongo apesa bino te naza su na liloba koloba te oyo azoyebaka ya solo nga nazoloba sembo nzambe bino boyeba te me nga azoloba meme nde natelemi boye bana nga baza na eloko ya kolia te
oazolingi yebaka nga azoloba sembo naza na mbongo susu te eza nzambe mais lokola bino bomoni ke napesa bino ka eloko eza na valeur bozwanga kasi oza suna eloko opesa bino na valeur mbongo wana bozwanga kasi na kasi nakeki bowumbu ngongo ekokoka bozongisi nga te nafuti $200 etikali leta tozosala débat motuka prison pesa nini mwana azalaki na kati na bureau ya magistrat ntango bakezongisa ye na kasho magistrat alobi evacue akende mwana beli kutu mama angabi problème eza te kende malgré tout nalobaki kende nazotalama na deje naza ta na 100 francs te nata na 50 francs te nomwa te nakobandela wapi nakebisika na simisa mboba esinga okosala boye nakobeta lisolo ate mpo natanga makambo ebelebele mwana deje nazongi mwana ke prison nata na 50 francs te me mokolo tolamba te tolala nzala bocomprendre nga tour a liboso masolo nyonso nazobeta nabetaki te parce que eza première fois na ngai ya kosala émission ntango esalemi bomba na deje nazongi na ndako naleli nzambe boponi vi nanga ezaka pasi vi nanga mobimba natikali komona esengo te eza na ngambo libala esengo eza te eza na ngambo mosala boye esengo eza te nzambe nga nasala nini na vi nga nayebisa kokelanga te ntongo etani babadi kobundana koluka mbongo nazoketeka kisi nazoketeka te avant naketeka kisi naloti ye kolota ye te nake kodefa mbongo $50 epai ya semeki na ngai mwasi aleki na nga grande sere na ye adefisi nga $50 ntango adefisi nga $50 na ye navandi na divan nazongeli su maloba na ngai ba 19h30 ngabi nzambe nayebi te lisumu nini nga nasala pasi oyo elandaka nga ka boye nzambe mpona nini nasala boye esimba te nazonga boye ezaka pasi siko lelo mwana ake prison naza na gauche te naza na droite te nakotalela nani ngai moko nzambe nabandi koloba nasilisi koloba naleli navandi na kiti na divan ere moko neti pongi ere moko neti pongi te te ere moko neti pongi nalali mpenza pongi te ere moko neti pongi te mama na ngai ye lisusu bolole yo oza bolole yo oza na mbongo bato fo bakodefa mpa na yo kokedefa mbongo mpa ya motu te yo ozokedefa mbongo mpa ya motu tandis ke yo oza na mbongo wana yo oza ata na eloko te naza ata na 100 francs te maa na deje na ntongo bana bazangi ata ti ya komela souffrance moko ndeko na nga impossible mais vrai mais okende mpa nani nani osunga yo nani opesa yo ata bana balia kolo ndako mpe kota azobenda yo il faut futa locataire alotaka ko lopango ntango esalemi bongo mama na deje mwa ponge esenti koyibanga nde tozala kozonimba aye lisusu bolole wabolole makasi nga napesa yo mbongo yo ozwa mbongo wana obomba soki okomi kokedefa okomi kolela me kaka so oza kosala mosala oyo eza na eloko moko te koleka yo na moto okoresoudre yango na mbala moko me yo sikoyo ovandisa mbongo yo okanisi ke ekouta likolo ekwei soki osala effort te oza na mbongo nga na koloba so te omoni ndenge ozosala wana kolela wana ozotungisa molimo na ngai komeka lisusu te nasutuki aza te ake deja ntongo nango nasombi banzete nakegambela nasombi banzete na ye nango nasali ekati teloba ntongo nango nasombi banzete natie nanikisi na ye na passé premier jour mama na deje
nateka ya koteka nateka 230 000 ngambo na mituni mais na bafranche nazokesa eloko 230 000 voilà jour moko manadej mwana nanga na prison asala kaka 1 mois na semaine moko et nafuta $450 na 1 mois na semaine moko nasala musala musute ka banzeto omoni. Voilà. En tout cas, j'espère que Batebele Baza lundi moi témoignage à maman parce que après ça qui ont déjà la première partie il y a émission na biso tout ça là qui naé. Alors, n'enga vraiment ça moi rétrospective moi résumé pe li sousou il y a témoignage ne pour permettre batu eza biso to bandarate ke bona ça témoignage pour na ko arriver ti place oyo et puis ça qui est li kanisi ya ko sala banzete. J'espère que vous comprendre nini ayekola ki banzete wana eza maman na ba mutu ayaki ko lakisai. Alors biso atozana mesa na biso tona ba makambeza makambezali bon bano benga bota matoyi babi TV mo batebele chez biso télévision combien lengi na minute po tant bozo landa bozo comprendre nebi ke batebele bazo ba solution nzamba lola atinda aka bae atinda rara batunaye yo mto bande ko se poser ba question non ça la ndenge nini ngako na bota kate na osala ndenge nini ngako mataka esilanga na osala ndenge nini ngana koma na éjaculation précoce na osala ndenge nini hémorroïde se lianga na yebaka te ndenge nini na kobana ndenge nini na kosuka ndenge na osala nini na osala ndenge nini kuna etolomo kuna ezaka isusu vraiment te côté kuna ezalaka isusu te sekonda na osala ndenge nini po eya ndenge ya bato nyonso okoma oyoka na soni mwasi akima yo mobile akima yo aboya yake nene kolinga kuna otikala femme seule po nani mabote yaka te oza na bana mais otikala yo mo mobile akima po nani ni mobile azo yoko bien te nulle part ailleurs maman na biso aza awa aye ko expliquer biso oza na diabète c'est lié yo ngonge belé oyebaka te mususu eza pe spirituel mususu pe maman na biso soignaka tension à soigner kango o banda depo bana mela kisa mindele silarate yo zana kina o simba kiso o koma kaka chaque jour muta komela ba kisi ezana diabète sucre mataka kaka so esimbi ko mata moyen ezalaka te. Alors tozana maman biso en tout cas bo fungola vraiment matoyi bo fungola vraiment matoyi pour troisième partie ezala leloti moi quand to kine na première partie mon des ubiso temps donc deuxième partie eza oyo troisième partie to yebi na nté donc ils ont biso vraiment temps. Alors maman na biso to yebi te ngana osuki sa pe na oyo na osuki sana oyo o ndeto osuki sana yango makambo ezali to na makambo eza Jonathan Mukadi makambo eza o suko to za na ngotolo o eza kisini mama oyo o ba benga ona kombo ya antibio antibio oyo ezo soigner eza antibio ah ok. Antibio oyo eza antibiotique moko très efficace. Antibiotique oyo ezo soigner mwasi oyo ba trompe et boucha. Infection kota et boucha ba trompe. Antibio oyo ezo fongola nyonso. Antibio oyo ezo soigner toutes sortes d'infections. Ezala ya makila. Ezala ya peau. Soki omeli yango antibio ezo soigner. Eza ba hémorroïde ba infection mususu ekota na hémorroïde ekomisa mobali faible. Mais soki osali antibio o. Donc ezaka pona mwasi te hein. Akosunga yo ezaka ka pona mwasi te, ezaka pona mobali te, ezaka pona mukolo te, mwana mukia komelango, papa komelango, mama komelango. Mwana mukie ba âge niti ba âge ni. Ngai mama Nadej nazana bakoko nanga. Soki na moni eloko ekendeli te na melisaka bango. Nazelaka te ke nakende koluka nanu boye te. Ngonga ezui nazala mbongo te. So mbongo ezate mama na fongola penza. Nazui bouchon. Moi mesure. Na tiele na bidon. Na bouchon boye. Amélie. On en pesa bébé. OK. Awa melango toutes sortes d'infections. Ezo pona yaya te. Ezo pona leki te. Ezo pona papa te. Âge nyonso. Antibio oyo azo soigner. Azana e bololo te. Azana e sukali te.
anika mai aza na eka modèle wana ye wana na meli donc bato bamela masanga esa omela ntibio okomela masanga aza na problème moko te eza tete lokolo ozomela kisi oyo komela masanga tete naza bikila te moto apesanga kisi ya liboso ayebisanga ntango yo kotia bikila na kisi na yo c'est-à-dire kisi no ekobeba non nazoka zakala ha to boye nayebi na kokosala mais eza interdit loba na bango na moto apesanga kisi ayebisinga boye zakala ha eza poison retardé. Ah bon? Tango yozo zakala ha opesi mwana muninga okomisi ezoba na place ya koma mobile ya komi mwasi okomi mobile na miso nzambe ozanani interdit na ko sala ngote mais banzeta ko sala na yebi mais pona ko sala ngo interdit ngala za so ba peso zakala ha yaka na ko peso kisi zakala ha ekokima okosanza yango yango la kisi bino antibio oyo ezo soigner papa ezo soigner mama ezo soigner mwana ya yaka ozana infection eumela kobanga te yaka ozano desité kaka antibio oyo même utazana mbasu soki ameli yango vraiment pota wani kokauka ye na mbala moko donc baso ba trompe boucha ya soki ameli yango ça va pona mbasu nazolo banga moko na mona te ke na sali kisi mbasu ya kisi oyo mais nazana témoignage ya ser moko tete asomba kango pona ba infection tango ake ameli talaka biso basi to bayaka na biso ameli etikalia nazoko kango sute yo ndeko nanga zo osilisa tango ndeko nazo asilisi nambasu oyo umelaki na lokolo tana zoloba bazawa ne bele bazoyo kanga bazomona tango ameli yango na ko ka témoignage mbala moko ye moko mama Ginette ponga en tout cas combo ya joli na ba client bayebi yango te li moi mama Ginette Vimbisa comme on ngeza ka mama Ginette Vimbisa bord pour la makambo etali vraiment ce que est vraiment aux a décidé pour la makambo etali vraiment na za nzambe nango ce que est vraiment aux a décidé quand na yisa bino ke pour la makambo etali na déjà yebanga te parisien mutasomba kango tango asombi yake asaleli après une année abina mama Ginette aluki Nadège nana Nadège toyebana te tana yamba pe Nadège na yeba te kaza journaliste na yeba eloko moko te mena ya kotala Nadège ayeko memanga tosala émission oyo eza hémorroïde kana lakisaki bino ezo soigner hémorroïde infection éjaculation précoce faiblesse oyo eza diabète okoloba ndenge nini eza couleur moko na antibio te eza couleur moko mais ezali ba goût différent eza même couleur mais eza même zete to salité o eza pona diabète voilà ezala elia yo ndenge nini ozwa bakisa mundele ndenge nini mais soki osaleli kisi oyo yo moko komona différence ko ndenge muto azomela nini kisi oyo so ando amela kisa mundele se fatika akozwa kisa mundele te parce que c'est interdit akozwa kisa mundele te parce que soki ameli kisa mundele azwi oyo akufa sur place abika te pe soki yo muto ozwa déjà insuline bibo kisi ya diabète ebele ya batonga soki ozwi oyo okobela nanu po azobunda na kisi oyo ya batonga yo ozwaki pokisa batongo zwi oumeli kozwa ngona kozwa tangu ya kokutana oyo bakobunda tangu babundi ya kolonga po yo otikala na ye eswane yo ebotisa pancréas na yo bololo lisusu voilà alors toza oyo mama na likambo mususu ya oyo eza ambalumba oyo boyebaki déjà bandakala oyo esali ke naleka na presse ya mama Nadège oyo esali ke ngana yeba nzete ya mbinzo eza oyo babengi ambalumba oyo soki oza na hémorroïde papa nazoloba ekosimba te oyoki Jonathan ekosimba te fo banana okosoigner soki osoigner hémorroïde ntango osali ambalumba oyo ozokende na bit oyo ozoluka ekoya ko ezaka cher oyo soki osaleli
banzete oyo eza ya hémorroïde ntango okoka kosalela oyo okomi na bit ya likambo ozoluka ok oyo mpe nzete oyo yango nde opalolaka te oyo nzete napalolaka mpo na hémorroïde soki olia yango ekomi force soki olia yango epesi yo mai na mokongo soki mwasi abaki yango donc esukoli baperte blanche nyonso azongi mpenza mama ya sika mwana 12 ans nakomi na nzete ya suka totia na nzete oyo to yango wana kaka yango moko kaka mama oyo nde likambo nzete oyo na banzi na ebandeli boyebaki yango te bomonaki yango pe te nzete oyo eza uniquement mpona bapapa papa fungola matoi eza liquide ya bapapa spermatozoïde spermatozoïde oyo esalemi na banzete okoloba ndenge nini eza zei boye peut-être atie dongo peut-être atie dongo bamoni yango natie nanga dongo te mama Jeanette zano bazwa yango batane ezodenda meka yango susu peut-être atie dongo awa nakotia dongo te talaka pembe ndenge ezali meka soki yango oyo eza sperme bapapa ndenge akwei na se akotambola mpenza na minute wana mpenza te papa akufa mataka papa oyo azobota te papa oyo mataka mai eza su na force te mai ekoma pembe lokola ya dongo éjaculation précoce sperme ezobima nango mais eza mai eza lokola mai ya dongo lokola mai ya pompe malgré te eza zei mais eza na poids te papa koyoka soni te yaka benga nazawa mpo na yo koyoka soni te nzete oyo ekozongisa yo mobimba ekozongisa mataka na yo mikila ekozongisa mataka na yo mitu ekopesa yo force ekozongisa yo mpenza papa ndenge ozalaki voilà donc ka yango wana tozali nango yango kaka nazalaki nango en tout cas lelo namemelaki bino kaka oyo misato to mine mpo namemelaki bino oyo bino boyebi boyebaki te ndenge namemeli bino so sikoyo bato baza na besoin ya kosala ndenge olobi ke oyo mosusu moto ya diabete abenga te amela kisa ya mindele te akata comme ça abanda oyo alors nayebi te mama nanga message nini oyo okoki kolancer su na bato mpo tokomi na biso déjà na suka ya émission na biso bazwa yo ndenge nini so à part kobenga nga bakoki kozwa yo na numéro nini opesa numéro na yo ok numéro nanga eza 089 donc plus 243 89 089 78 94 975 089 78 94 975 donc wana nde bazwi wana nde numéro nanga okozwa nga facile soit so bozwi nano te bobengi biso na numéro na biso eza affiché na bande de l'écran bokozwa mpe mama na numéro na ye wana ya whatsapp mpo tokangi yango mpenza nano malamu te alors mama oza na bamboto okoki kopesa bato ya baclient na moi baclient ya première partie oyo bazocontinue kobengaka soki moye ezali opesa bango en fait baclient ebele na ye bakombo te ebele bao baza na Paris Bruxelles baza na Canada Londres na Rome naopesa bino mpe bambote na bino vraiment nga mama na bino Jeanette oyo bozolandaka ntango nyonso azosepelisaka bino azozongisaka bino bapapa bamama bobanga te boya natiki bino te 3e épisode nazoyela bino pesa tai vimisa mole okomona yango bobanga te bozala bio naturel nazosala mpona asalela bino mpe bosepela voilà donc merci beaucoup na balandi nyonso oyo balingaka vraiment chez biso télévision tozolelaka kaka toujours tozoloba likambo ya émetteur tozosenga bino $200 te e oyo ezopermettre biso mpo tokotaka na TNT bozala motema mwa kofungwama émetteur tosengi bino $10 te tosengi bino €20 te émetteur tosengi bino kaka €1 ya pamba pour permettre biso tokota pe na TNT bandeko oyo pe baza na ba likama lokola makambo mama lobi babotaka lisusu te matrice na bango eza bouché ba oyo kongo ndenge nini po mamusu mega eza te
mais so mutaza na bouquet moko akoko mona chez biso télévision na kati ya bouquet wana et ko permettre ye atala nini azwa pe solution ya vie na ye babi likamuna so nzambe karande mutu achaka oya biso ezaki cité mama lobi ye nzambe nde mutu a permettre mutu à travers mutu nde ayaki kopesa ye likanisi wana ya ko saela biso bakisi o. Si vous avez aimé cette belle émission, dites merci comme ça toute l'équipe de chez Bisso Télévision, Bazawana, Bango Moutoubaché, mais forte na Bango Pona et les Kakitoko Boyo. En tout cas, merci Nadège Nabiso, Chic Moukadi, ainsi qu'à sa femme, Lydie Moukadi, Napessi Bambo Tebele, Napessi Bambo Tebele, Honorable Osvan Paka, Alexis Yamamoto Yamati, à l'homme de Baïbinga Bapla, Trésor Mouchi, les Socrates, Napessi Bambo Tebele, le lion de la tribu de Djobour, Micho Tamboué, Napesio Bambo Tebele, Ange Nyanga Sambodi, Napesio Bambo Tebele, Maître Barnabé Macbey, mon intello. Restez toujours sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien. Ce qui est sûr, avec le même plaisir. Bye. Chez Bisso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima te ke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya Lyon na misunga la santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Chez Bisso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Bisso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.